Okili baza na pouvoir ya kokanga mais baza na pouvoir ya kote pe mate za bote eza boye yo za na makolo mibalo kwa ngai oza na pe moko ngai oza nzambe te za bote eza boye ezo ben nzambe nda pesaka biso nyonso pema to kumisa nzambe makasi parce que ebele balobaki akolongwa kaka mokolo toza la remise et reprise. Mais qui vous a dit que vous la remise et reprise? Les années sont comme koloba kenga boko kundanga kita dit que on t'a pas kunda yo. Au botami mais les restes où y bien moté ça va être. Est-ce que au katabimi remise et reprise salami? Tozo qui si matondo et pas nzambe oyo nzambe ndia pesa ka pema na bomoyo. Lelo bazo mashwa bango babundisi kamere bazolinga babuka verite pona ke baiba ngana ibisa kabila mokolo kabila okata mandevu mokolo passation kabila oseka kabila sekate mokolo passation kabila zaki mbila kabila longwa oyo lelo azali eske asa mona soma bibembe te ngana zolo baboye nazo lancele ya appel atala sima atala kitalatala atala liboso atala kitalatala Congo eza mboka bakoko à tout Seigneur, tout honneur. Amen. Okili baza na pouvoir ya kokanga mais baza na pouvoir ya kote pe mate za bote eza boye yo za na makolo mibalo kwa ngai oza na pe moko ngai
oza nzambe te eza boye te ezobe nzambe nde apesaka biso nyonso pema to kumisa nzambe makasi parceke ebele balobaki akolongwa kaka mokolo tosala remise et reprise. Mais qui vous a dit que vous la remise et reprise? Eza neti okomi kolobaki ngai bokokundanga kita ti ke otaba okunda yo obotami mais les restes oyebi yango te eza boye te. Est-ce que okata bimi remise et reprise esalami? Tozongisi matondo epai ya nzambe oyo nzambe nde apesaka pema na bomoi. Esika président nanga Vital azali na pesi epembote à soutenir ngai makasi depuis enlèvement na ngai illégalement d'une juridiction à une autre à assister à ngai. Donc je n'ai pas senti la prison. Maman Amide était toujours là. Azako fortifié ngai. A levé Zali passage des grands. Au président Moka surnommé qui Makala IMAC, Université de Makala. Il est qui recteur. Moko lazo qui est l'hôpital mais recteur ok, il remise et reprise au santé. La santé avant toute chose. To pesa mbote et sigazé. To bete maboko. Boko makasi pour na mukozi Vital Kamerhe. Naza ko remercier les sous ba autorité ya parti. INT bakanisa kokola soki bakangi président Vital INT Koufi. INT Koufi te po INT zali esprit. Ezali idéologie à grand homme a récissé qui ko inculqué et pas ya dernier militant. C'est le seul parti où si j'appelle 10 personnes ici et que vous allez à 10 provinces. Il y a 10 provinces et que vous allez appeler à des tribus différentes. Donc INC a conquisté et allé un parti dans le vrai sens du mot. Yangoana Bomoni qui est bougé, secrétaire général AI Azawana, Azako dirigé Naba Tunyo sur INC, INC Zali Moko, Pezali indivisible. Tobete INC Maboko. D'accord, remercier les sous-sous, les amis et les connaissances. Batika Kingaïté. Dans le laps de temps, dans la prison, ato yé ou yé pavillon té, ou yé kakozo tâtonné, au cas de bango moko bakoye bisa, auto kende azawa n'a pas dit pour. Donc c'est-à-dire, Dieu nous a fait cette grâce que tous se familiariser. Ceux qui ont mégi kaka siko élection à prison, en tout cas, tu vas gagner dans 98%. Parce que tu converti batunyo so baza kuna bakomba mamba yenze même neti tozawa ba personnel à prison bazali o ba uti balandi biso pe basi bakomi ba membre yenze, c'est-à-dire tokenda ki ko croiser maboko te tokenda ki pe ko parler yenze même na prison. Alors na remercier bato wana nyonso o batika ki ngaité na sali 120 jours, tous les 120 jours nazwa ki va visiter. Il ne passait pas un jour que nazo ba visiter. Les Aïkaka belé soko bimina 10h on a posé besoin qui va 16h 17h fatigué, toujours en train de recevoir les amis, les connaissances, bato yente boutika kingaité. En tout cas, merci. Vraiment yente za famille monene. La remercier les sous famille nangai, biologique maman nangazali. Maman l'équipe la route comme moi naé, bana nangai, ba makanga ba. D'ailleurs bazo sanga ki moto ebo alekaki, moto bo alekaki, moto bo alekaki. C'est vraiment les essais on va casser pour appartenir à la famille. Les abotés. Mais l'autre koloma mingi te, botoza na mululu ya minene, mercredi 7, le secrétariat général. Secrétariat général, ils ont na Barumbu, na Croix-Rouge numéro 3, pour n'en tokoloba. Les abotés. Oyo ezali Kitunga. Mboka na biso au président baki likambu ya mabele. Lelo toza na 5e président. C'est-à-dire il y a eu premier, il y a eu deuxième, il y a eu troisième, il y a eu quatrième, il y aura 5e, il y aura aussi 6e, ainsi de suite. Des abotés. Mutu oyo
atangaka discours d'indépendance à Moko, comme Papa Kasaboubou. Il a fait son temps. Il est parti. Il a célébré un quart de siècle, c'est-à-dire 25e anniversaire. Comme on a eu Mobutu, bien qu'il s'est donné le nom de CCC Kokungwe Douazabanga, il a fait son temps, il est parti. Ça va être. Il a célébré qui demi-siècle. Comme on a eu Joseph Kabila, 50e anniversaire, il y a indépendance, il est à célébrer. Il a fait son temps, il est parti. Ça va être. Il peut célébrer 3 quarts, c'est-à-dire 75e anniversaire à Congo, Nzambe Moko Yebi. Mais ça va être. Alors ce n'est pas parce que aux 8 mois de Tanayo, beaucoup de Nzambi. Ezaya, Moutobam Samoninga, Moutoupa décider la place en Zanda Zali, pour garder nos soins mercredi. Président Vital, on a dit procès et ça lui a 5 minutes. 5 minutes, va renvoyer en gros pour une date ultérieure. Pourquoi? Parce que c'était un procès. Oui, vérité, ça là, on a blaguité. Tout le monde vient de comprendre maintenant que Vital est en prison parce qu'il a fallu céder le pays. Les amis, nous avons que 3 choses à défendre dans la vie. Jusqu'à dernière énergie, Ataza Nani, Atatambola Kanama Pata, Asaka Nangote. Toi, il y a des sa personnalité. Ce n'est pas parce que le bon nous a tendu et qu'il y a chaque mois Kwanga Liboso. On a décidé sur vie, on a continué à monter. Qui est le long que tu vas te positionner dans l'avenir. Qui t'a dit que dans l'avenir, on va plus puissant qu'il y est. Donc il faut protéger la personnalité, quels que soient les problèmes, quels que soient les prix. Ça va être. Oui. Il y a mis balai et ali foyer. Donc on tient un andaku parce qu'il y a un an qui on a quoi ça bête maman. Toi tu veux demander au lingo yeba pour nous aller monter la démocratie. Faut pas oser. Il ne faut pas oser. Et à mis ça de zali patrie, l'amour de patrie. On va le monde va couper pour la patrie. Les lois de sont commis au sol à n'amour blague pour des intérêts sordides. Et faut dire que la salle maté. Nous partageons le même esprit. N'a pas de conabiso bazan à Minembwe où ils allaient partir à la République démocratique du Congo. Oui. Les ennemis à Congo. Bakanisi qui va céder cette partie, croyez que va se éternaliser le pouvoir. Nous disons NON signé majuscule. Ça va être. Oui. Vital va acquiser injustement pour le détournement. Pourquoi alors on m'a arrêté moi, Joseph Papi Okata? On m'a arrêté pourquoi? Moi, j'ai été arrêté pourquoi? Vérité, ça tellement têtu. Aujourd'hui, dans la prison, on a fait un yoki, failli loyer, j'ai dit, ah bon, là c'est le peuple. Donc, le peuple va pas s'arrêter. Vous allez me canabiso, respect aux la mutuelle. Tu peux être choisi par Dieu, tu peux être aussi rejeté par Dieu. Amen. Parce que Mouton David a remplacé qui? Saül, qui choisi par Dieu. Ça va être. Il a été aussi rejeté par qui? Alors, ce n'est pas que si les lots tournent et coquilles, la justice divine est différente de la justice yamokili. Vous manipulez la justice, faites tout ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas changer la date. Je suis là. Moi, il attend à 2 h du matin. Je dois sortir. Ça, c'est notre pays. Tobundaki, Tobengani, Kabila, ce n'est pas que pour nous sous Kabila. Ça va être. Oui. Ça, c'est notre pays et tu défends jusqu'à dernière énergie. Alors, merci à tout le monde. Mercredi, rendez-vous dans Baroudi. À ce qui concerne l'INC est une et indivisible. Papi Okata,
Je pense bandeko bozola na biso partout dans le monde. Tokolukatos wa excellence, excellence s'il vous plaît, mbote mona muka. Mbote. Na bato bazolanda yo, ba diaspora surtout oyo ba soutenaka UNC, ope bazo soutenir autorité morale na bino o lelo azali na prison ya Makala par rapport ya misolo ya l'état o balobaki masolo procès à 100 jours. Etant que l'autre moni ndeko papi o kata bimi, yo ozali cadre makasi na kati ya UNC, o lobby d'abord parce qu'il y a lobby kaka lisolo ya justice, bazo landa yo ba retenir nini d'abord tout le monde déjà numéro 1 déjà abimi déjà. Est-ce que tout le baquet Vital Kamerhe répète azape na sima papi o katate nenge ezolo bama déjà dans le monde entier. Merci beaucoup pour na mutuna na yo. Vital Kamerhe aza innocent. Tolobaka ngo mokolo liboso oyo bakangaka ye que Vital Kamerhe aza innocent. Toko changer te a otika la innocent ti libela pour na dossier oyo ya 100 jours. Vital Kamerhe aza innocent. Sikoyo toloba ndenge nini ndeko papi okata problème nini ozalaki nango ezalaki masolo ya 100 jours mais ndeko papi okata onire bakotisaki na makambo mpona kaka onire ezalaki mwa conflit makambo ya kofinga afingaki président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que yepe ezalaki na masolo ya 100 jours to ezalaki kaka masolo dossier ya papi okata ezalaki nango vide eloko bakangelaka ti lelo toyebi yango te. Dossier ya papi okata eza vide ti lelo yango abimi lokola dossier pe ya président national Vital Kamerhe eza vide akobima azali wapi parce que bandeko misu balobi azalaki na centre nganda misu bazolobaki azali na ndako na ye eza rumeur réseau sur qui est-ce que jusqu'à là ko confirmer biso autorité morale ya UNC Vital Kamerhe azaka na prison Makala to azali na état convalescent. Président Vital Kamerhe aza malade azobela aza na mbeto ya munganga ti lelo mokolo akoyoka malamu oyo akobika bokomona epe akotelema akoloba na biso bato. Message no koko pesa na bandeko oyo basoutenaka UNC o bazali surtout ba diaspora o bazali kolanda en ce moment okoki koloba ngo message oyo uti na motema na pe uti na UNC. Nakoki kosenga bandeko na biso nyonso mokili mobimba oyo balingaka UNC oyo balingaka Vital Kamerhe bazala kaka na kondima mabolongo na se maboko likolo tozobondela nzambe nde ayebi kobimisa bato kotombola bato nzambe nde ayebi motema ya mutu na mutu nyonso lelo oyo okoki kokosa bato bandimeli ko eza ya solo oyo lobi me lokola eza lokuta ti mokolo moko nzambe akobimisa verité bato mpe bakoyeba verité eza nini bino moko boyokaki ntango Fayulu ayaki azongaki na mboka oyo ndenge banzembo ebandaki koyembama eza Vital Kamerhe te na prison akendaki koyebisa bato bayemba banzembo wana verité eza na kati ya mitema ya bato lelo oyo bato bakoki koboya koloba verité mais sukasuka bakoloba verité verité ya liwa ya Lumumba eboma wana mitema ya bato sukasuka verité ya liwa ya Lumumba bakoba koloba ngo polele na miso ya bato verité ya dossier ya 100 jours ekolobama bato nyonso bakoyoka yango bakoyeba yango verité wana ata lelo ezoboma na mitema ya bato mais bamosusu bazoyoka mpasi ya koloba yango me mokolo moko bakoloba yango na verité na miso ya bato tondimi yango ke bakoloba bakoproklame innocence ya Vital Kamerhe eza mpe mpona mosika te mikolo oyo koya Vital Kamerhe akozala elongo na biso akosalela mboka na ye po alingaka mboka makasi. Merci beaucoup. Merci. Chose le plus important, on dit que lorsque l'injustice devient une loi, sachez que la résistance devient un devoir moral. Nous sommes là en tant que temple de vérité de l'INC, nous sommes là juste pour défendre les vraies causes. Papi Okata, c'est un homme d'État, il a défendu les vraies causes. La liberté d'expression est garantie à la Constitution, c'est pour cela que nous sommes là juste pour dire que bravo Papi Okata, vous êtes un homme, vous avez bravé la paix. Chose le plus important, c'est là qu'on puisse retenir le peuple congolais. Mais laissons nous repasser le peuple congolais. Botika la kobanga ta mukolo moko te parce que balobi liberté d'expression est garantie dans la Constitution de la République. Peuple congolais si ko zali botika kobanga te. Boye ba ke loko pese zali bo solo faut défendre la vérité. O setana bo solo faut ko lo bango kotika la kobanga loko moko te. Les grands coachs le la Vital Kamerhe Alaxa biso toujours ensemble Alaxa biso bolingwa Congo Alaxa biso bo respecter mibeko mboka. Alaxa biso liberté d'expression est garantie à
tout le monde. Le peuple congolais en fait seulement le jour à l'élo va retenir que liberté d'expression. Batika Kobanga te pour na bosolo, Lumumba akufa pour na bosolo, biso pe jeunesse ozali jeunesse consciente, temple de vérité. Tolobi toko défendre bosolo tina suka. Toko combattre injustice na tribalisme na mboka oyo. Parce que nous sommes là juste pour Congo et Liboso. Tozali pour na construire ba valeur no banti valeur. On se voit na tout valeur na Congo, quel qu'il soit rang, quel qu'il soit combat, quel qu'il soit titre honorifique. Sachez que nous, temple de vérité, on est là, les jeunesses conscients pour nous défendre notre pays. Donc il paraîtrait INC comme il valait. L'INC restera un et indivisible. INC, c'est un état d'esprit. INC, Vital Kamerhe Mokonzi, la création de l'INC à Loba, le pouvoir est dans la rue. Il faut les ramener au niveau institutionnel. Yango, Mokonzi Vital Kamerhe a même qui pouvoir na kati ya ba institution. INC Mokonzi Azali Moko, Ezali Vital Kamerhe. Bao nyoka bazo comploter. Pona ke bakunda Vital Kamerhe, se sont trompés les cibles. Kamerhe ba okokayete. Eza elaka ya Nzambe. Eza nete Lumumba. Biso tobotami, tokuti Lumumba za lisusu te. Mais tozotanga ye na ba histoire. C'est-à-dire, les hommes de valeur ne meurent jamais. Et les hommes de valeur, bakunda kabango te. Onyo tozo comploter na kati ezala na kati ya INC. Ezala na kati ya Cash. Ezala na kati ya FCC que no bakunda Kamerhe. Pona ba intérêt pona ke bazala embauché. Ils se trompent les cibles. Bango mokonde ba okundama. Ba okuta biso temple de vérité na nzela na bango. Tozala ba épine. Tozala ba makasa habitabe na kati ya makolo na bango. Avant nanu bakunda Kamerhe, il faut piétiner batambola. Le peuple congolais onyoso majorité zo croire pas na ye. Bomonaki tango ba memi makala bato bakanisi ngeno Kamerhe esili. Mais après quelques jours, mokili mobimba sur 26 provinces, 23 provinces de marché pour la libération, pour la injustice. Oyo bandeko bazolinga basala tobundi na bango na opposition babosani ngai oyo nasala boloko à l'époque ya Kabila na bima na liste ya prisonnier politique na bandeko ba Frank Diongo na bandeko papa Christopher Ngoi lelo bazo mashwar bango babundisi Kamerhe bazolinga babuka vérité pona ke baiba ngana ibisa Kabila mokolo Kabila okata mandevu mokolo passation Kabila oseka Kabila sekate mokolo passation Kabila zaki mbila Kabila longwa oyo lelo azali eske asa mona soma bibembe te ngana zolo baboye nazo lancer ya appel atala sima atala kitalatala atala liboso atala kitalatala Congo les amboka bakoko Congo bakomplotaka contre yango te Kabila atikalo signé décret ya opesa Minembwe commune bandeko wana Minembwe wana Banyarwanda wana Bazarias baza Banyarwanda babunda l'époque ya Kabila bazo wa commune bazo wa territoire parce que ça tracé déjà na ba Belge territoire wana ya Fizi Uvira Mwenga ezana bakolo nango bino bazolinga bosala commune wana il faut bokata bandambu ndambu bakolo territoire wana eske baondimela bino oyo régime lelo esali haute trahison contre la République bamemi gouvernement mobimba de la République na Minembwe na Zamba. On dirait déjà net qu'il faut investir le chef de l'État. Un simple bourgmestre. Est-ce que ça on a wapi ndeko journaliste bino koluka basango? Osa on a wapi ba mema ba tende ko investir le bourgmestre. Ba mema délégation nationale. Omonango ambassadeur. Les ambassadeurs des États-Unis, ndé mutu lelo azui place ya Vital Kamerhe directeur de cabinet. Osa mona wapi ambassadeur corps diplomatique a s'ingérer na problème interne ya mboka. Mboka te kami do lancer
malobe pa baimbo ya bana mboka bo nyonso balingi patrie Lumumba tikela biso bafongola miso makambo ya balkanisation eza en marche avec le régime actuel mais totikela bango tate ata mokolo moko te mpona ke bateka meme ata centimetre ya mboka minembo wana oyo basali c'est en pratique c'est en théorie pratique commune wana otikala kosalema te tondi botomi tosepeli mingi topesi mbote bakolo Congo c'est la seule élite qui libère. Merci beaucoup. Azali rapporteur national na coordination nationale ya recrutement et implantation ezali dirigé par Mwana Mboka Papi Okata oyo bino nyonso boyokotala biso oyo tozocélébrer première victoire na biso parmi baautorité na biso boyebi ke président na biso national aza na prison et puis ndeko na biso mosusu Masaro et puis troisième personne ezalaki ndeko Papi Okata oyo bazalaki toujours bavictime ya justice ya mboka na biso. La première victoire toyoti kozwa nzambe asali na justice divine na ye tozwi victoire ya Mwana Mboka Papi Okata yango lelo tokutanaki awa na bandali biso nyonso bacameriste nde toyaki tocélébre première victoire ya libération ya ndeko na biso asali 4 mois mosika ya famille na ye ya vie politique na ye mpe bandeko na ye nyonso yango toyaki lelo tosepela vraiment ensemble na bandeko nyonso bokutine biso na bango.